Mbote mbote balingami ya koinoni ya television esengo eza lisusu na biso ya kozala liboso na bino. Vraiment Nzambe apambola bino na régularité na bino ya kolandaka ba émission naza na kondimete Nzambe aza kosunga bino et vraiment bo sunga pe biso na ko laikaka ba émission na kosalaka mo ba commentaire vraiment na bae oyo baza kolanda biso nanu basabone te molingami luka pe ko sabone eza ko sunga émission na biso o sabona na ba lingami ebele olandaka makambo ya politique, makambo ya match, makambo kilikili. Pourquoi pas na maloba na Nzambe okoka pe ko sabone molingami. Vraiment merci beaucoup. Lelo tolingi mpe ko partager muke na sujet moko eza mpe ko tungisa vraiment nga nakanisi que bino pe tango boko comprendre yango boko yeba ke non effectivement eza penza yango te. Alors likambo nini nalingaki to meke pe ko partager na ngonga oyo eza sujet oyo nga nazali ko benga sango malamu ya satana, évangile ya diable. Na mangomba ebele évangile wana nde bato bazali kotia yango na misala. Et tango bango bazali kotia yango na misala, baza koyeba te que eza évangile ya diable oyo baza kotia na misala. Alors ndenge toyebaka na koloba na biso Biblia eza notice na biso. Esengeli elakisa na biso lolenge kani tosengeli kozala, lolenge kani tosengeli kozalela. Alors toza kobanda na kotanga maloba na Nzambe na Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 verset 3 verset 4. Bible elobi na biso boye. Les tentateurs s'étant approchés lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors, namoni to mekempe ko bandanane na verset 2 pour te comprendre évangile ya Satanango penza malam. Verset 2, elobi boye, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile ya Satan ezali nini kat nesika oyo balingami. Nkolo Yesu asalaki jeûne ya 40 jours. Bibili elobi après jeûne ya 40 jours, Nkolo Yesu ayebaki koyoka nzala. Alors, koyoka nzala eza bosenga ya nzoto. Koyoka nzala eza bosenga ya nzoto. Et Satana aye epai na Nkolo Yesu koloba na ye si ya solo, soki ya solo oza mwana na Nzambe, loba na mabanga oyo ekoma mapa. Pona nini? Parce que Nkolo azalaki na nzala. Évangile ya Satana ezali nini? Balingami, évangile ya Satana ezali sala nyonso pona kokokisa bosenga ya nzoto na yo. Sala nyonso pona kokokisa bosenga ya nzoto na yo. Awa Satana ayebaki kote ya Nkolo Yesu na komonisa ye ete asala nyonso po akokisa bosenga ya nzoto na ye. Nkolo Yesu tangu ayokaki évangile ya Satana wana,
ayebaki koloba na ye que mutu abongi kaka te na mapa, mais na maloba eza kobima na monoko na Nzambe. Alors, Nkolo Yesu amonisi na Satana que mutu aza kaka nzoto te, mutu aza pe molimo. Ça veut dire mutu aza na bosenga ya nzoto kaka te, aza pe na bosenga ya molimo. Et Satana aza kosala nyonso batu bamona kaka bosenga ya bomoto. Batu bamona kaka que bomoi ya se na moi oyo. Mais Nkolo Yesu alobi non. Oui, mutu aza na besoin ya kokokisa bosenga na ye ya nzoto, mais aza kaka na bosenga ya nzoto te. Aza pe na bosenga ya molimo. Donc molingami, évangile ya Satana oyo eza kotema na mangomba, bandimi batungisama na bosenga ya nzoto. Yango pe eza kosala que ebele na batu baza kokende ndako na Nzambe uniquement po na bosenga ya nzoto. Ndenge nini? Okomona mutu aza motivé na kokende dimanche na église, aza motivé soki ba mardi vendredi, soki ba mercredi vendredi, soki ba mardi jeudi, aza motivé po Nzambe akoka kosunga ye soit na libala, soit na musala, soit na bana, soit na mobembo, soit na misolo, po akoka quand même kosala ba affaire. Donc à chaque fois molingami oza kokende ndako na Nzambe, oza komikaba na Nzambe po na bosenga na yo ya nzoto, yeba kaka ete aussi ondimi sango malamu ya Satana. Yango komona basali na Nzambe baza koyebisaka bana na Nzambe tongo nyonso, kilte matinal, prière matinale, ba sujet à prière, banguna na yo, bakoya na mitambu na bango, banguna na yo, mitambu batiele yo bango bakoya, retour à l'expéditeur, boma, bae oyo, batangi, bisika na yo, boma, pozwa bisika wana. Donc, ba prière nyonso eza ko salama, sujet kaka moko, bosenga ya nzoto. Tumba bademo wana, bwakila bango moto, beta maboko makasi, eza bakake na monde ya ténèbres. Donc, ba prière nyonso wana, uniquement, po bana na Nzambe, basungama na bosenga na bango ya nzoto. Malheureusement, bosenga yango ya nzoto pe, ezo kokisama te. Oui, molingami, ekokokisama pe te, parce que Nzambe asungaka bae oyo ya ye na bosenga ya nzoto na lolenge wana. Na, Nzambe asungaka bae oyo ya ye na lolenge wana te. Nzambe aza koyeba na koloba, batata na bino ya mokili baza mabe. Ba, soki bosengi bango mbisi bakopesa nyoka te. Nzambe aza komonisa ke soki batata na biso ya mokili baza kokokisa bosenga na biso na ndenge ya malamu, a combien plus forte raison ye Nzambe na lola. Alors balingami, natina na bosenga na biso ya nzoto, Biblia eza koloba na biso nini? Soki tozwi Matthieu chapitre na yango 6, tobandi na verset 31. Nkolo aza très clair. Alors binini, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus. Awa Nzamba zali koloba
bomi tungisa te. Komi tungisa elingi koloba nini? Komi tungisa naza na besoin ya kolia, naza na besoin ya kolata, mais naza na makoki ya kolia te, naza na makoki ya kolata te, mais nalingi kaka. Molingami, à chaque fois oza kolinga kaka kokokisa bosenga na yo ya nzoto, atako makoki eza te oza kaka na bosenga wana, nkolo alobi tika ezaleli wana. Verset 32 elobi nini? Pona nini komi tungisa te? Pona nini komi lukela te? Verset 31 elobi, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Tomi tungisa na bosenga ya nzoto te, parce que Yahweh Nzambe ayebi ete tobongi na kokisama na bosenga wana. Verset 31 elobi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Balingami, évangile ya Satana, mitungisa pona bosenga na yo ya nzoto. Mais sango malamu na nkolo Yesu elobi le contraire. Komitungisa na bosenga ya nzoto te, mais mitungisa na bosenga ya molimo. Ndenge nkolo ayanolaki na Satana na koloba na ete l'homme ne vivra pas seulement du pain. Molingami, vina yo eza kaka ya bosenga ya nzoto te. Vina yo eza pe na bosenga ya molimo. Vina yo ebongi kaka na bilei kwanga, fufu, loso te, esengeli pe maloba na Nzambe. Alors, nkolo lobi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire quoi? Ndenge Nzambe akokisaka bosenga na biso ya nzoto, esengeli na nunga na tungisama na bosenga ya molimo. Ça veut dire na lukana no koyeba nini Nzambe alingi na nga nasala pona ye, nini Nzambe alingi nga nazala pona ye, nini Nzambe alingi nga nasosola pona ye. Parce que balingami, bomo inabiso na se na moi eza pona biso te, eza pona Nzambe. Nzambe na bonzambe na ye aloba, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire Nzambe azotika yo na bomoi po yo okokana na ye. Soki ba moni yo ba moni ye, soki ba yoki yo ba yoki ye. Donc tangunga naza komitungisa na bosenga ya molimo, Nzambe akosoki pe na bosenga na nga ya nzoto. Ndenge nini Nzambe asokipaka na bosenga ya nzoto? Verset 32 Eza koloba, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Batu oyo bayebi Nzambe te, nde batungisamaka na bosenga na bango ya nzoto. Maintenant, nako kempe kopesa exemple moko po to comprendre ndenge nini mupakanu asalelaka po na bosenga na ya nzoto, ndenge nini pe mwana na Nzambe asalaka po na bosenga na ya nzoto. Balingami, bomo ya boklisto eza bomo ya molimo. Bomo ya boklisto eza bomo ya molimo. Soki mutu asiandimi nkolo solokola mokonzi pe bobikisi asengeli ko vivre vie spirituelle. Mutu oyo ayebi nanu nkolo Yesu te aza ko vivre vie charnelle. Ça veut dire quoi? Balingami, tangu nazali koloba vie spirituelle, elingi koloba nazako vivre na kotindika maka na Nzambe, na ko sosolaka o Nzambe azali koloba na ngai. Vie ya bomoto nazako tindika na makanisi na nga, nazako tindika na posa na ngai. Na definisaka vie boye. Vie eza makoki ya kopose ba acte de vie. Vie eza makoki ya kopose ba acte de vie. Ba acte de vie eza nini? Komona, koyoka, koloba, kotambula, kovanda,
makambo kilikili oyo tosalaka soko oza na makoki ya kosala makambo wana oza kovivre. Moto oyo akufi azalaki so na makoki ya kosala makambo wana te, azalaki so na makoki ya komona te, ya koloba te, ya koyoka te, ya kotambola te, azalaki so na makoki wana te. Mais mutu oyo aza na bomoi aza na makoki ya kopose ba acte de vie. Maintenant na kovivre vie ya bomoto tangu nazali kopose ba acte de vie na kotindika maka na Nzambe, na kotindika na bomoto na makanisi nanga. Donc naza kosala ndenge nazomona, donc nazosala ndenge nazokanisa. Et à chaque fois mutu aza kosala makambo na ye moko na ndenge na ye ayeba ete aza kokokisa sango malamu ya Satana. Ba prière ebele eza nango na évangile ya diable. Ndenge nini? Oh non, namoni age epusani esengeli sikoyo nazwa musala nakema ngengenge na shija kozwa musala. Oh non, namoni age epusani esengeli na bala nakema ngengenge nakende ko gêner ko prier nazwa libala. Oh non, namoni makambo bikolo ezo simba te, non nakende luzizila moi 3 jours à sec nzamba mimonisa. Alors ozo tindikama na prière, ozali kosala jeûne et prière na ndenge yo ozo monela, na ndenge yo ozo comprendre. Na modèle wana molingami oza ko mettre en pratique évangile ya Satana. Yango wana nkolo sazali koloba bae oyo bayebi Nzambe te nde bamilukelaka. Parce que oyo wana ba jeune pe ba prière amdelo wana eza komilukela. C'est comme ça, eza komilukela. Mais Nzambe alobi bino bae oyo boyebi nga bokoki komilukela te. Pona nini? Parce que nga tata na bino na yebi ete bo sengeli na biloko wana. Maintenant, lolenge kani prière ya molimo ezalaka. Tana zali koloba prière ya molimo, tana zali koloba bomo ya molimo. Par spirituel ezali kosala likambo oyo Nzamba sosoli singa. C'est ça. Parce que révélation na contexte tozali kolobela awa, révélation ezali likambo oyo bomoto na ngate esosoli singa. Mayele na ngate esosoli singa. Mais Nzambe na bonzambe na ye nde asosoli singa. Alors, tangu nga nazali kosala makambo na kotindika maka na Nzambe, nazali ko vivre vie spirituelle. Ça veut dire soki naza koloba na kotindika na Nzambe, soki naza kotala na kotindika na Nzambe, soki naza koyoka na kotindika na Nzambe, soki na kotambula na kotindika na Nzambe, soki na okende kotala mtu songolo na kotindika na Nzambe. Donc nanga moko te, oh non namoni lelo makambo esimbi te na kende nanu boy te. Donc balingami, tangu ngai nazali kosala makambo na kotindika na Nzambe, Nzambe akokisaka oyo nga naza nango bosenga. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tangu nga nazali kosala makambo o Nzambe aza koloba na nga, Nzambe pe aza kosokipe na bosenga na nga ya nzoto. Likambo ya Eli azalaki na nzala, azalaki na besoin pe ya kolia, pe azalaki pe na besoin ya mai ya komela. Mboka ezalaki frappé na sécheresse, mbule bande kobeta te. Tu vois? Maintenant Nzambe alobi na Eli, longwa esika songolo kende esika pakala. Nzambe mutatindi ye. E bisika oyo Nzamba tindaki ye, nde bisika oyo korbo ebandaki koya kokwesa musuni na lipa. Tu vois? Donc Eli a mis lukelaki te. Azalaki na besoin ya kolia, ya komela. Nzambe asosoli ye kende esika songolo. Tu vois? Tango akei kuno lipa na musuni eza kokoma. Ndenge moko balingami, yo oza na besoin ya libala, oza na besoin ya musala, oza na besoin ya fonds ya commerce, pas de problème. Yo sala nanu oyo Nzambe aza koloba na yo kosala,
enzamba ko s'occuper na bosenga na yo mosusu wana. Balingami, verset 34, il y a Matthieu 6, eza koloba na biso boye, ne t'inquiète donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Balingami, lobi eza nini? Lobi eza makambu nyonso oyo na yebi nanu te. Lobi eza makambu nyonso na yebi nanu te. Maintenant, Bibilier lobi, ne t'inquiète pas du lendemain. Ça veut dire quoi? Komi tungisa te na oyo nzambe nano asosolisi yo te. Komi tungisa na yango te. Mais na évangile ya Satana, batu bazali komi tungisa na makambu oyo nzambe alobeli bango nanu te. Na makambu oyo nzambe asosolisi bango nanu te. Okomona mutu na ndenge na ye moko. Nzambe te mutu alobi na ye na ndenge na ye moko. Amoni boy. Conclusion, na moni ba combat, bazo combattre nga. Alors il faut na kota ba gêne, il faut na kota ba prière, il faut na ko tindikela bango moto. Molingami, makambu oyo yo okomi kokote la gêne et prière, eza makambu oyo nzamba sosolisi yo te. Eza makambu oyo yo nde muto za ko kandisa, nde muto zali komona. Donc molingami, nyonso oyo nzambe asosolisi yo nanu te, eza lobi. Et nzamba lobi, ne t'inquiète pas du lendemain. Évangile ya Satana, eza que batu bami tungisa na lobi. Ça veut dire na makambo oyo nzamba lobeli bango nanu te. Okomona mutu no, mbuloyo eza kobala, okobala, mbuloyo, okoza musala, mbuloyo. Mais nzambe te mutu alobi. Mutu akomi ko gêner, mutu akomi ko prier, croyant que mbulango pe akobala, akozwa musala, en fait de compte akozwa rien. Oui, molingami. Okoki kolobananga que mosali ya nzambe alobi na yo. Balingami, nzambe na biso, nzambe ya Biblia, azalaka mutu ya liboso ya kososolisa biso oyo alingi kosala na bomoi na biso. Ça veut dire quoi? Soki mosali na nzamba za kosakola pona tire na nga, tangu nazali koyoka makambo za kosakola au-dedans de moi, nzamba komi koloba omoni mukolo wana, omoni likambo wana. Donc soki mosali na nzamba sakoli et que na kati na nga naza koyoka nzambe te na makambo oyo aza koloba, molingami eza masakoli ya lokuta ondimano yango ata muke te. Mosali na nzambe alobaka na bana na nzambe makambo oyo nzamba lobi na ye. Mosali na nzambe akoki koloba na bana na nzambe te posa ya mutema na ye. Non. Oui. Biblia lobi nzambe akokisaka maloba ya basali na ye. Oui. Mais basali na ye bazuaka maloba uta na nzambe. Ce n'est pas que nga na ndenge na nga kaka parce que naza mosali na nzambe nde nakomi koloba ekosalemela oboye. Non. Makambo oyo nzamba kokisaka na basali na ye eza makambo oyo asosolisaka basali na ye. Tu vois? Asosolisi basali na ye, basali basakoli makambo oyo nzamba asosolisi bango. Et automatiquement nzamba kokisi makambo wana. Ce n'est pas que parce que naza mosali nde na koloba oyo nalingi epai na nzambe, nzamba kokokisa. Non. Mosali aza mosali ya nzambe. Ndenge na lobaka na bino, mosali ya nzambe aza mosali ya l'état te. Ça veut dire quoi? Mosali ya l'état, soka yebi déjà mosali salamaka boye fini. Soka ye na bureau na ye, ayebi esika kobandela, ayebi esika kosukela. Soka komi na musala na ye, ayebi esika kobandela, ayebi esika kosukela. Wana mosali ya l'état. Mosali ya nzamba aza mosali ya l'état te. Na ndenge nini? Oh nayebi ko gêner, oh nayebi ko prier, oh nazana mbonga ko sala campagne. Tokota gêner prière,
tout ça la campagne. Non. Mosali ya Nzambe. Ayebi ko prier, oui. Ayebi ko jeûner, oui. Ayebi pe ko sala musala ya campagne, oui. Mais nako prier, nako jeûner, nako sala musala ya campagne, esengeli Nzamba loba na ye. Likambo nyonso mosali na Nzambe azosala ngo na kotosaka na mongongo na Nzambe. Ce n'est pas parce qu'ayebi kotea nde akozwa n'importe quelle parole abanda kotea. Non. Non, 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 non. Parole ou ya ko partager na bana na Nzambe, eza parole o Nzamba mettre à cœur. Nyonso o ya koloba na bana na Nzambe, eza o Nzamba sosolisiye. Donc balingami, tangu nkolo azali koloba, ne t'inquiète pas du lendemain. Lendemain, eza makambo o Nzamba sosolusiona nuti. Eza makambo o Nzamba lobeli na nuti. Nzamba lobi tomi tungisa na makambo o na sosolisi bisote. Balingami, évangile ya Satana eza kobondela Nzambe na makambo oyo Nzamba sosolisi ngate. Makambo oyo nga moko mutu na sosoli. Makambo oyo nga moko mutu na comprendre. Makambo oyo nga moko mutu na zomonela na memi yango epai na Nzambe. Wana eza évangile ya Satana molingami. Nzambe ayokaka mabondeli ya modele wana te. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5 verset 14 eza kolobana biso, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, pour Nzamba yoka libondeli nanga, nasengeli ko bondela kolandana na mokano na ye. E mokano ya Nzambe eza nini na libondeli? Mokano ya Nzambe na libondeli eza ko bondela likambo oyo Nzamba sosolisi yo. Eza ko bondela likambo oyo Nzamba lobi na yo. Eza ko bondela likambo oyo Nzamba mettre à cœur. Balingami, évangile ya Satana eza ya ko bangisa kaka bana Nzambe. Oh bademo bazalie, oh bakangi biloko na yo oh bakangi makambu na yo oh bakangi likambu na yo oh banguna bazako tio mitambu mwana na Nzambe akobi akobanga banga. Non. Wana ezali évangile ya Satana. Évangile ya Nzambe vis-à-vis na Satana, Biblie lobi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Marcher sur eza expression elingi koloba bisika Satana na nguya na nyonso basufeli nde yozo banda. Satana zalaka liboso na biso te. Satana zana se ya makolo na biso. Wono sengeli koyeba ngo. Azali liboso na biso te pe akotika la kata mokolo moko za liboso na biso. Azana se ya makolo na biso. E Biblie lobi lisusu nini na tina na Satana? Bible lobi nkolo a dépouillé Satana. A livré un spectacle. Et puis a triomphé qui naye. Dépouiller, ça veut dire Satana liboso na biso azane loko moko te ekoki kosala biso somme. Ça c'est un. Dépouiller ligi koloba Satana azata na munduki moko te ekoki kosala biso mabe. C'est ça dépouiller. Et ça verbe moko ba mpolaka ngo na armée na guerre bo tangi banani ba prisonnier de guerre bo désarmer bango bo dépouiller bango, ça veut dire bolongoli ba grade na bango, bolongoli ba tenue na bango. C'est comme ça. Soki okutani na soda na nzela na butu et ça la kasomono obanga. Tu vois? Maintenant soda wana so balongoli munduki, so balongoli tenue okutani na ye obanga. Non. Omone lokola simple citoyen. Ne mudele Biblie zali koloba nkolo a dépouillé Satana. Donc Satana liboso na biso aza atana ibundeli moko te, aza atana bokonzi moko te, livre un spectacle. Ils appellent terme il y a militaire, il y a guerre. Livre un spectacle, ça veut dire to longi Rwanda, to kangi banani ba prisonnier de guerre,
ba prisonnier wana basali défilé to bengi bana mboka nyonso. Alors ba mbolombolo wana to kangi to sito dépouiller bango baza ko tambula livrer un spectacle on a confirmer que RDC est longi tango nkolo zali koloba a livrer diable dans spectacle, ça veut dire à mon ici que non à longa qui est et triompher et ça verbe toujours il y a guerre verbe militaire triompher ça veut dire tango dépouiller au livrer un spectacle à la fin commanda oya longa qui a conduit ça qui guerre per zui et longa commanda wana asengesi ko tambola azako tia maboko likolo ainsi de victoire. Ça veut dire à confirmer on dépouille on livre un spectacle et triomphe. Ça veut dire yesikoyo azasko ko bima bolongi ye wana molingami satana alongamaki monde à ténèbres monde angélique et yeba ke alongama ye moko pe ayebi yango et mutu oyo alonga ye ayebani eza nkolo Yesu. Donc likambo ya suka molingami yanga koloba na tina na satana biblie lobi bomo ya yonanga otoza kati na nkolo Yesu et bombami elongo na nkolo Yesu kati ya nzambe. Donc toza ba intouchable. Évangile ya satana eza komonisa kana bino ete esili bakangi mapamboli na yo sengelo geno prier balier yo o masque de vieillesse yango nozo bonga te makamukili lokuta na yo molingami. Biblie lobi ye o yazali kat na nkolo Yesu ndenge de Corinthiens 5:17 ezali koloba si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ toza ya sika nzamba melioraka biso te nzamba komisaka biso ya sika. Donc molingami osengeli koyeba soko oza kati na nkolo Yesu oza ya sika. Évangile ya satana eza komonisa na biso tobanga non toza ya kobanga te toza ba intouchable. Diable azane loko moko toki kozala biso ba demo pe kwa bazane loko moko te. Molingami évangile ya satana eza toujours komonisa na biso o soko zo pambola mate c'est parce que ma pamboli na yo satana kangi yango. Non. Biblie lobi nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire li pamboli na yo eza na mboka na nkembo. Et pour comme la yo esengeli nzamba sosolisa yo. Satana zana makokia kokanga li pamboli no ata mukete eza mate ya lukuta. Oh non, Daniel bakanga ki réponse na ye yango wana yo pe bakangi ya yo non. Tango Daniel azali ko prier, Bible lobi aussitôt azali ko prier, réponse déjà komaki. Satana telemilaki ange Gabriel oui, mais talaki Daniel te, talaki était. Daniel a saisi combat spirituel mon côté. Daniel a tindaki ba feu